J'insiste et je persiste, c'est vraiment difficile de croire que le Rwanda n'est pas impliqué dans cette rébellion. Beaucoup d'officiers qui constituent le CNDP et ceux qui sont dans cette rébellion ont travaillé dans votre propre armée RPF, sous votre commandement personnel. En êtes-vous vraiment conscient? Laissez-moi vous corriger. Ce ne sont pas seulement ceux qui combattent dans le CNDP ou dans la soi-disant rébellion appelée M23 qui ont été associés au Rwanda ou à l'armée rwandaise. Même ceux qui sont dans le gouvernement aujourd'hui ont fait partie de cela. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. Laissez-moi vous corriger. J'insiste et je persiste. Laissez-moi vous corriger. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. J'insiste et je persiste. Il n'y a personne dans le gouvernement congolais, en commençant exactement par sa tête, qui n'ait pas d'association avec nous. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Il était hors de question que les intérêts du Rwanda, de l'Ouganda et du peuple congolais au Congo passent à la trappe. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. S'il y a une belle femme en Afrique, c'est la femme rwandaise. Je veux dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Je veux dire mon respect au peuple rwandais, mon respect à l'autorité rwandaise. Voici ma dernière décision. Avant la colonisation belge, les Bakongo, les Bangala et les Baluba n'étaient pas des citoyens d'un même pays. Nous avions notre pays de Congo dans Totela. Depuis qu'on a demandé l'indépendance à la Belgique a poussé toutes les tribus de haïr les Bakongo. Nous avançons vers le génocide des Bakongo. Dos Santos, le Sao Tomé, c'est pas un Angolais, c'est un Sao Tomé, a déjà massacré des Bakongo. Sassou Nguesso massacre tout le temps des Bakongo. Hippolyte Kanambe, la même chose. Eli Kapende, c'est un mercenaire d'Hippolyte Kanambe. Voici ma décision. J'ai divisé la République démocratique en deux. Les Lumumbistes auront la République du Lualaba, capitale Lubumbashi. Les Abakistes, donc les Bakongo, auront la République du Congo central, capitale Kinshasa. J'ai divisé la République démocratique du Congo en deux. Le Lualaba, pour tous les Lumumbistes, et pour les Abakistes, la République du Congo central. J'ai demandé à l'Amérique, la France et la Belgique de venir retirer leur Hippolyte Kanambe. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait. Je demande au peuple congolais de le chasser. Mais puisque vous n'avez pas protesté, quand on ne m'a pas mis dans le gouvernement, je vous connais, vous les Baluba, les Bangala et les Baswahili. Maintenant, tranquille, vous êtes des Bantous. Vous irez seulement à Lubumbashi mettre votre capitale de Lubumbashi là-bas. Parce que Kinshasa sera la capitale du Congo central. Je vais ramener le Congo central de Matadi à Kinshasa. Celui qui bougera,
il va suivre Tshisekedi au monde de mort. Je le jure. Sanakumara, Osiris, Fumukimangu, Maître Jésus, Ramakrishna. J'ai divisé la République démocratique du Congo en deux. La République du Lualaba pour les Lumumbis, capitale Lubumbashi. Et la République du Congo central pour les Abakistes, capitale Kinshasa. Vous me connaissez. Je suis un ancêtre divinisé comme vous. Vous me connaissez. C'est tout. D'ici 2 semaines, ceux qui vont résister, je vais frapper. Je vous préviens. Je veux frapper. D'ici 2 semaines et demie. Je leur donne 2 semaines et demie. Benda qui yende de quoi. Après 2 semaines et demie, je n'entendrai plus rien. J'ordonnerai aux chérubins de frapper. C'est tout. Mais j'ai demandé à la Belgique, à la France et aux États-Unis de venir retirer leur Hippolyte Kanambe. Quant à vous, peuple congolais, je sais que vous êtes froid. Mon Congo, vous êtes malheureux, vous les Congolais. Vous qui vous dites Congolais, vous êtes malheureux. Mais nos ancêtres nous ont laissé une terre. Vous allez rentrer sur la terre de vos ancêtres, faire ce que vous voulez, et nous, les Bakongo, nous allons faire ce que nous voulons. Voilà. Vous allez chanter la dernière chanson. Allez. kolala kolamukeza bitidi te soki tolamuki na ntongo topesaka nzambe merci tokumisa ye tonetole tosanzole mpo aza nzambe malamu basango ya kongo to petit déjeuner lelo toza na so na ta ebele te bakongole baza deja na makambo ebele na motu tokomi kopesa bino kaka bainformation ya moke mpe ya mozindo mpo boyeba makambo nini ezoleka na Congo. Donc Joseph Kabila biliaki ebikoki buzoba na ye nyonso tu ebimi omoni sokozoboma nzambe oyo akela likolo na se akotika yo te. Alors baaventure na ye nyonso tu asalaka ebimi poisa lelo mokili mombe yebi ke ye moko moto azali organisateur ya bacrime nyonso, ye moko moto azali metteur en scène ya bamakambo nyonso ya batuerie ya banyonso, mais à travers ye moko te, à travers na quelques Congolais ya mayele muke nalobaki il faut toyeba oza envoûté ozali nzoki toza mayele mukuse po toza na 3 sortes ya bato baya kutu 4 ou oza mayele ou oza envoûté ou ozali mayele mukuse ou ozali bongo nchor ndoki. Parce que lelo oyo kokumisa Vital Kamerhe, kokumisa Kabila, kokumisa okinani ba ministre nyonso surtout que nous travailler na Kabila et la kisike ondimi occupation. Or occupation ça les 20 ans ba mbumanango et bimi Kabila l'active vrai face na yeke ane congolais te aiba identité akota na mboko ana sans visa azo régner azana droit ya kotuna mutu te akosala oyo alingi abomaka mikolo nyonso na occasion nyonso surtout abomaka. Or
makila ya bana na Nzambe, makila ya bana Congo egangi. Na Apocalypse balobi makila ya basantu ezoganga vengeance. Na ngongo yo makila ya bakongolais nyonso o Kabila boma bandana tingi na 1997 tilelo egangi pe komi liboso na Nzambe. Nzambe soka komi ko exposer na ba erreur na emoko. Binomo bomoni ke Tchakudi Bondas Mende alimwe azosa su ba déclaration te. Po azasu na likambo kolobati. Alors bolanda ki vidéo on a tela ki binolobi batubele batuni est-ce que ne mona nseme amona into amona ite non ne mona nseme aza séquestré Kabila mutakendo ko bimisa ye ezalaki scénario na bango o yemoka montaki alaki ke ne mona nseme ase alobango il faut akabola Congo ezala mibale côté mususu pona ba bato Lubumbashi bakende kuna bato mususu ye ba Congo bazala capitale Kinshasa. Or soto landi masolo na bien eza idéologie oyo Kabila ya nango ya kosala nini ya ko balkaniser mboka basi baloba ngo balkanisation ne mwana nsemi azali moko ya ba pion ya Kabila yango ne mwana nsemi apesa ki jamoni lelo bazo ba référendum atundu asi abandi ko ba référendum donc tango bayaka na presse bayaka websa bino eloko ni bani basala alors yango bolandaki ne mwana nsemi alobaki c'est-à-dire les babimisi de mon ancien na prison babito obimisone to kimi après ba congolais babani ko adorer pour ba maile mukuse botala ka ba vidéo boni basali ba kubomi déjà ko célébrer ne mon ancien ba komi ko adorer ba moni un nouveau leader et pourtant azali pion na kati ya maboko ya occupation pe babimisa ki pour aider Kabila ye akeno sala sécession to rébellion na ba Congo alobaka kaboli Congo pour permettre Kabila à oumela na pouvoir désordre zala ba élection salamate na yebsaki bino na ngonga oyo congolais nyo soyo sabino to ke na élection congolais nyo soyo sabino bo ke na dialogue congolais nyo soyo sabino to vanda to dialoguer azali mutu wa Kabila ba résistance solo bana mboka Congo ba na biloko mibale kozwa minduki ko benga na Kabila ou ko sala soulèvement populaire. Soulèvement populaire bomoni yango ki esimbité parce que na kati ya opposition tozali na mingi bazali bongo basi ya Kabila abala bango baliaka mbongo ensemble babetaka cope ensemble basala ba aventure. D'ailleurs avant na banda émission lelo oyoki Paul Kagame ndenga lobi alibisa na likambo moko te esalamaka na Congo bandana pouvoir ti na se bazana lien na biso pelo que sali bango passe ya nini Donald Trump a outi ko organiser meeting moko akutani na ba représentants nyon surtout ya ba pays africains Kabila kete Museveni akete Kagame akete ba président belé ba kete na Brazzaville akete tout simplement parce que Trump a une vision nous soit isolé bango pour ayebi que kisa Kabila Kagame Museveni ba criminel o ba bomi ebele ngonga na bango ekuki fo okanga bango yango bomoni ne monanse me abimaki asali ba vidéo wana je vais frapper et ala ki idéologie ba solo les jeunes Kabila ba pese ba mbongo ebele ba bomisa bato ye abima akabola mboka parce que Kabila a travaillé ndenge wana bino mo bogi masolo ya Clément Kankou ndenge nini un citoyen canadien atiki Canada aye na Kinshasa aye abandaki na opposition asuki na PPRD pe akomi assassin pe ba sacrifier bokozwa mayele combien de fois bino ba congolais na ko travailler na mutu azo sacrifier bino bokozwa mayele combien de fois na Congo bo travailler na mutu waza na niveau na bino te tala Cheo Kitundu ko beto abetama na Londres te a été yeyo azonge lisusu ko kende ko plaider cause ya un criminel congolais ba Zakari batwana nyo surtout oyo boleka na RTNC boko kinde wapi ba mende vina bino suka wapi alors mutu moko ta ebisa ngai abi mende fuko joyer avant to bomaye to zuye ndako kuna na nini na Kingasa na suka moni nzela ya Mikondo soko koti nzela Mikondo wana boulevard Nzoko bakendaka tili kolo kuna babenga soki buma soki nini botie côté kuna siko chaque tongo ala muka na 5h ndenge bato ba la muka akitaka ville azo keluka musala avant ba beta ya vanini donc
un mois asalaka biloko ndenge wana alamukaka kuna kobeta makolo tina ville koluka mosala parce que tokoki kocomprendre te comment oza congolais ozo travailler na bacriminel na bato baza contre mboka na yo même si bapesi yo badiama nyonso même si bapesi yo or nyonso to mbongo nyonso to eza na banque ya Angleterre en tout cas na ndimi te ke na kotravailler na bacriminel tala siko bosuki wapi bambongo bandako bozwaki bokendango wapi nauti olanda Honoré Ngwanda asali discours moko kitoko oyo asali na journaliste ya nini ya je crois Jeune Afrique a expliqué makambo ebele mais loko nga neti okanaka te ali atika baexplication tala mwana dokolo aye na nsima acomprendre ke Kabila bakolongole na badiscours te na bavideo te fo minduki donc toza na posa ya révolution ya minduki mpona kobengana Kabila tokanga matoi te tolala te oyo tozela mwana dokolo kosalela biso non biso na biso na kote na ye ayeba ndenge nini akoki kosala mpona kosikola mboka parce que bangolais bazotambola tout au long ya frontière nga na yebi banda mokili eza monde banda depuis la nuit du temps soki balingi balongola président moko basalaka badefile na frontière te oyebi makambo ya Congo eza badili ya bamillion na bamillion bamilliard donc bato mosusu bakosala batroupe moko babandi kosala défilé ezali mpo bamonte banchere bango na bango kuna balia omona après makambo wana esili mikolo elekaki awa tomonaki batroupe américaine bazalaki na Brazzaville bamosusu bakendeki ti na boma avant le 19 décembre wa bango lelo donc na Congo eza banjeu moko monene biso tokobanda obinaki Angola abimisi minduki abimisi boye après un mois Angola aza nesu te basololi bapesi enveloppe ya monene ale coin avandi kimia donc ezali devoir ya yo congolais yo nanga totelema tosikola mboka na biso c'est vrai na liboso na biso toza na bato baya mayele mikuse na liboso na biso toza na bato baya bandoki na liboso na biso toza na bato bazali bongo na makanisi mabe donc ezali mawa mingi mpona bato nyonso tu oyo bazocomprendre masolo te mais avant na sukisa na tiela bino video ya ne mwana nseme boyoka ndenge ye moko azoloba ke akokabola mboka Congo eza divisé en deux et bakongo na baluba bazalaka avant indépendance bangala na baluba na bakongo bazalaka bandeko te ça c'est grave. Comment mutu alobi aza un intellectuel alobi aza esprit et alimwaki te na boloko baye kozwe na moto bakimisi ye un esprit oyo babetaka ye un esprit oyo aza na badiscours ya bongo bien aimé nana yebi royaume Congo te royaume Congo bafrontière nango ezalaki ti wapi ese Simon Kimbangu oyo azotanga kombo atatolaki makambo oyo azoloba omoni bi atangi bakombo ya bagege ya banani ce sont des francs-maçons oyo bazoya kosala mosala ya Jean 10 le voleur ne vient que pour tuer égorger lele oyo ye mutu azali esprit alimwa place babombi ye na kasho na ndako ya Ruberwa abima ayebisa biso akokomisa Kinshasa capitale ya bakongo mokoni bandoto ekolatela mbate parce que oyo bino bozokanisa ezali oyo nzambe azoloba te alors ezali mawa mingi mpona bino nzambe aleka na kopambola bino tozali na communiqué eza na séminaire monene ekozala na mboka Lide je crois na samedi lobi na koleka na kolobela yango vraiment bien bokende kuna ebele epai ya pasteur aza na biso kuna message yango na kopesa yango vraiment très bien lobi donc ezali pasteur Gabriel na Sheffield avant na Lide mais église eza na Sheffield bokende kuna séminaire monene bato ebele bakozala kuna vraiment ekozala malamu mpona lokumu ya nzambe bozala kuna mpo na makambo ya nzambe yango oyo alobi samedi convention eza samedi le 27 mai pe dimanche le 28 mai na 4 heures donc 4 p.m. to 8 p.m. adresse ezali Verdon Street Sheffield S3 9QS Église Corps du Christ pasteur Rabouni Gabriel welcome you in Jesus name donc bokende vraiment epai ya pasteur Rabouni Gabriel bokende ebele le 27 mai na le 28 mai na Sheffield en tout cas à respectera air
nzambe akozala na bino akovisite bino eza te lokola baséminaire mosusu oyo ba Job Lendokiski bakende kosala na Bolton bazoyebisa bato ke bible eza na vie te, bible eza nango su na ntina te, botangaka kaka les 4 évangiles. Alors bolanda nemona nsemi na complot basalaki ndenge nini alingaka sauver Kabila, ndenge nini alingaka sa rébellion, ndenge nini alingaka kabola Congo pour Kabila continuer ko régner. Mais Kabila komi na suka soki ba américain ba raté, bangolais ba raté, biso diaspora na bana Chine populaire to ko raté te. Ingeta yeso encore. Merci. Ona Soni Joseph Kabila aboma kande bato na tango na ye acha kongona Soni Joseph Kabila aboma kande bato na tango na ye kimbuta mumeli jamba ye kimbuta mumeli jamba na tango na ye badi banga incompétent badi banga incompétent na tango na ye katumba mokaza na nkunda katumba mokaza na nkunda na tango na ye mama Oliva kenda wapi mama Oliva kenda wapi na tango na ye 5 ans esili mayele 5 ans esili mayele na tango na ye Mobutu aza na nkunda Mobutu aza na nkunda na tango na ye Mobutu aza kosekwa sekwa na tango na ye mwana ntema memi ngambo mwana ntema memi ngambo na tango na ye ebemaki tetelengani ebemaki tetelengani atia kongona Soni Joseph Kabila aboma kande bato na tango na ye yoka dollar eza se komata mata na tango na ye. Voici ma dernière décision. Avant la colonisation belge, les Bakongo, les Bangala et les Baluba n'étaient pas des citoyens d'un même pays. Nous avions notre pays de Congo dans Totela. Depuis qu'on a demandé l'indépendance à la Belgique a poussé toutes les tribus de haïr les Bakongo. Nous avançons vers le génocide des Bakongo. Dos Santos, le Sao Tomé, c'est pas un Angolais, c'est un Sao Tomé, a déjà massacré des Bakongo. Sassou Nguesso massacre tout le temps des Bakongo. Hippolyte Kanambe, la même chose. Eli Kapende, c'est un mercenaire d'Hippolyte Kanambe. Voici ma décision. J'ai divisé la République démocratique en deux. Les Lumumbistes auront la République du Lualaba, capitale Lubumbashi. Les Abakistes, donc les Bakongo, auront la République du Congo central, capitale Kinshasa. J'ai divisé la République démocratique du Congo en deux. Le Lualaba, pour tous les Lumumbistes, et pour les Abakistes, la République du Congo central. J'ai demandé à l'Amérique, la France et la Belgique de venir retirer leur Hippolyte Kanambe. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait. Je demande au peuple congolais de le chasser. Mais puisque vous n'avez pas protesté, quand on ne m'a pas mis dans le gouvernement, je vous connais, vous les Baluba, les Bangala et les Baswahili. Maintenant, tranquille, vous êtes des Bantous. Vous irez seulement à Lubumbashi mettre votre capitale de Lubumbashi là-bas. Parce que Kinshasa,
sera la capitale du Congo central. Je vais ramener le Congo central de Matadi à Kinshasa. Celui qui bougera, il va suivre Tshisekedi au monde de mort. Je le jure. Sanakumara, Osiris, Fumukimangu, Maître Jésus, Ramakrishna. J'ai divisé la République démocratique du Congo en deux. La République du Lualaba pour les Lumumbis, capitale Lubumbashi. Et la République du Congo central pour les Abakistes, capitale Kinshasa. Vous me connaissez. Je suis un ancêtre divinisé comme vous. Vous me connaissez. C'est tout. D'ici 2 semaines, ceux qui vont résister, je vais frapper. Je vous préviens, je vais frapper. D'ici 2 semaines et demie. Je leur donne 2 semaines et demie. Benda qui yende de quoi. Après 2 semaines et demie, je n'entendrai plus rien. J'ordonnerai aux chérubins de frapper. C'est tout. Mais j'ai demandé à la Belgique, à la France et aux États-Unis de venir retirer leur Hippolyte Kanambe. Quant à vous, peuple congolais, je sais que vous êtes froid. Mon Congo, vous êtes malheureux, vous les Congolais. Vous qui vous dites Congolais, vous êtes malheureux. Mais nos ancêtres nous ont laissé une terre. Vous allez rentrer sur la terre de vos ancêtres, faire ce que vous voulez, et nous, les Bakongo, nous allons faire ce que nous voulons. Voilà. Vous allez chanter la dernière chanson. Allez. L'investiture de Bruno Tshibala aggrave la crise au lieu de la régler. Le gouvernement inclusif issu de l'accord de la Saint-Sylvestre a vocation à régler la crise politique, sociale, économique et sécuritaire que est en train de traverser notre pays actuellement. Honorable Président, M. Bruno Tshibala est contesté de toutes parts. Pour terminer, Honorable Président, contrairement aux stipulations de l'ordonnance numéro 17/100 du 7 avril 2017 portant nomination du Premier ministre, M. Bruno Tshibala ici présent n'était plus, au moment de sa désignation, membre du Rassemblement. L'ordonnance qui a nommé M. Bruno Tshibala comme Premier ministre précise qu'il est ici d'un accord qui a été signé au centre interdiocésain. Et cet accord visait à régler la crise, honorable président, mais nous constatons avec vous que M. Bruno Tshibala n'a pas été nommé conformément à l'accord qui a été signé. Donc, sa nomination ne vient pas régler la crise, sa nomination vient aggraver la crise. En effet, ce dernier a été exclu en date du 4 mars 2017 de son parti politique, l'UDPS, et bien sûr de ce fait du rassemblement de l'opposition. Il n'a donc pas été présenté par le chef de la délégation du rassemblement aux négociations politiques. Et le fait qu'il ne soit pas soutenu à l'intérieur comme à l'extérieur, ça veut dire que la crise va continuer. Ça veut dire que le taux du dollar ne va pas s'arrêter. Il va continuer à grimper puisqu'il n'aura pas les moyens. Ça veut dire que la contestation dans le pays va continuer. Ça veut dire que les forfaitures au niveau de l'espace politique vont continuer. Donc, on n'aura pas réglé la crise. En outre, au moment de sa désignation, l'arrangement particulier préalable à la désignation constitue une forfaiture et une violation flagrante de l'accord du 31 décembre. La nomination de Bruno Tshibala vient répéter l'histoire. C'est la répétition de l'histoire. On a dit que l'erreur, elle peut être acceptée, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, si nous investissons ce gouvernement de Bruno Tshibala, nous acceptons le schéma qui a déjà été expérimenté dans ce pays, où Mobutu a nommé de manière successive des premiers ministres, mais il n'a pas résolu le problème. Le peuple congolais, dont nous sommes les dignes représentants, ne gagne rien, mais alors absolument rien avec un Premier ministre contesté de toutes parts, à l'intérieur
comme à l'extérieur de ce pays, contestés de toutes parts. Si nous voulons donner espoir à nos mamans, nous voulons donner espoir à ceux qui nous ont élus, nous devons arrêter cette forfaiture, accepter de s'inscrire dans un schéma qui nous amène vers les élections. Mais Kibala ne fera pas les élections. C'est pour ça que vous demandez, Madame le Président, au lieu que demain, après-demain, vous puissiez pleurnicher avec des sacs de francs congolais qui ne valent plus rien. C'est aujourd'hui que vous avez la responsabilité d'arrêter la forfaiture et de l'espoir au peuple congolais. J'invite donc les compatriotes ici présents de la vraie opposition de ne pas cautionner l'investiture de ce gouvernement qui viole la disposition de l'article 90. Aludisiko po simse touche akomi nganga tata nganga nyoka o pesanga na tambolaka nango partout lelo oyo nyoka akomi komenace nga alingi abima aswa voisin nanga naza na kati ya taxi pardon bondela nyoka abima te sinon soki aswi mutu aza na nga na pembeni awa bato bakokanga nga bakoboma na nga na nyoka mbala moko bayoka moto anera abeli paste chauffeur taximan kitsanga sinon nakokufa kitsanga sinon nakokufa taxi ekiti akimi mbango nzoka ezalaki je basimbisaki alors bandeko na nga le temps est dur nyonso wana ezali maseki te mais ezali makambo ezoleka na Congo bato bazotindela biso toza bacombattant un combattant aza motu oyo aza na idéologie aza na vision azali mpe na sens ya kiflik ya kisoda ya koyeba nani aza kolabo nani kolanda motu nini kotambola na ye motu nini kolia na ye motu nini kosala nani komba na ye ensemble na ye. Alors soki yo olobi ke yo ozali combattant yo olingaka Congo obundaka mpona Congo nozali manipulé ozolanda bato oyo bazali bongo na bolingo ya Congo te bato oyo bazosala jeu ya occupation bato oyo bazobonga bandeko na bango mpo bazwa pouvoir bato oyo baza na badéclaration moko ya kolembisa Congo bato oyo baza wana kaka mpona baintere na bango. Alors ozali ndenge moko na Kabila ozali eleki ya Congo mpe ozali motu moko oyo eza mawa mingi mpo na yo ekozala mawa mingi soki oluki délivrance te ekozala mpasi mingi mpo ata motu moko akolanda yo te. Alors na ntongo ya lelo nalingi na motu akota na kati ya bomoi na ye abanda koyeba journaliste nini kolanda site internet nini kolanda bato nini kolanda parce que na ngonga oyo toza na posa bato barevele biso ndenge nini tokanga Kabila ndenge nini torécupérer en réalité nzambe aza kote na biso baplan Kabila nyonso tu azosala ezobima na poisa tala lelo mokili mombeyebi ke kamwina nsapo ezali plan ya Kabila nayebisaki bino yango déjà ke abimisaki Gédéon pour ajouer rôle wana nayebisaki mpe bino ke ye nde moto abomi bafonctionnaire oyo to baagent ya ONI lelo bapreuve yali mpe ONI soki abimisi bavideo wana New York Times abimisi audio wana ezali mpo asignale Kabila ke bakope na bango nyonso bayebi atika kobimisa bato na prison mpo abomaka bango parce que jour wana ya le 17 on avait massacré au moins plus de 300 Congolais pe banda le 17 lelo bakangi plus de 5000 bana ba Congolais ya ba jeunes o ba bomi ba boki na kati ya mai na ba fleuve. Alors massacre zo continuer faut to stopper likambo to stopper likambo na koloba langage moko na ko stopper bato ka ba mende bato lokola ba faux opposants bato lokola ya palu pe bato lokola ya nani ya apariko o ezali parti moko ya ba tribal parce que apariko lelo o Tshisekedi akei baza na vision te baza na objectif te balobi baza ba résistant ti lelo basala ta résistance moko te. Alors eza mawa mingi mpona bato nyonso tu oyo bazolanda Honoré Mwanda oyo azali moko ya bato oyo asala défaillance na mosala za kosala ya kodétecte te ke Kamera azaki rwandais Kengo azaki rwandais kisa
Kengo Kamere Bisengema na Bayaka bazaki ba infiltrer ba pilier au bavant de la infiltration na Congo. Le lot zaki réflexion à travers ba vidéo, à travers la déclaration to koyeba nani azali congolais, nani aza envoûté, nani aza boy. Même les lots bato ebele ba en opposition. Mais ceux qui mutu alobi aza en opposition, azokumisa Vital Kamerhe, azokumisa Moïse Katumbi, bazali ba aventurier parce que Moïse Katumbi ba komisa ndenge wana po a boma qui ça ndeko mususu akendo bazali ko benga Saint-Esprit, Dieu le Fils, Katumbi Mwake ezali kope Moïse Katumbi na matata mpona badi banga so ko na ko parce que yende mutu ayaki na kopo wana yende mutu ayaki na makambo wana yende mutu a organiser ba foka mona sampo po ba boma ba na Congo yango moni yena Evariste Mochab ba bebani parce que kope na bango e komi reversé nzambe azana côté na biso to continuer ko ensemble nzambe ko batela biso. Merci. Le lot on gagne tout le là tout le monde ko découvrir est-ce qu'azancho est-ce qu'aza envoûté tout aza na milimo mabe tout aza maïni mukuse. Bonne journée. Congo et vous a sauvé. Bye bye.